bandeko pona bandeko bonne année na bino nyonso. Nataka ba commentaire na bino na sepeli o nyonso botiaki, mais bandeko so botali bozo mona kinazala moi air moko un peu fatigué na makambo ebele. Mona zo msemo ba réponse na ba bonne année opesenga na ba félicitations nyonso ezalaki te. En tout cas ba o balinganga ba o basutenanga na ba o balinganga te. En tout cas bonne année na bino nyonso. Nzambe apambola bino na année oyo euti ko banda. Na moni mutu moko alobai ke bino makambo nyonso lobaka ozaka na raison, mais vous avez été dur avec les Baluba. C'est normal nazala dire avec les Baluba parce que vous avez choisi les camps de nos ennemis, les camps des gens qui massacrent la population. Alors il fallait quand même nazala dire pour eza trahison monene. Alors bandeko o wana bautu ko mona na ebité sur les autres moi bien o wana bautu ko mona Baluba ba komi déterminé ya koboma camere de caméléon. Mais na banzi ta on a la sibinongo ezomona na pena bien te zana bota la susu. Bandeko bomoni Baluba na kati yango bomoni Baluba bangona bazolo ba balanga lukuta po ibebeli bango. J'ai toujours dit que malheur ceux qui comprennent toujours en retard. Mosala Nzambe amonaka avant. Na moni nde bokomi pasteur eza solo makamoni solo baka na loba na bino mbala boni ke camere azali caméléon serpent à 17 têtes. To mona ki Baluba awa na bélection tango camere akosaki bango ko tolo ba base tous les Baluba bazaki na sima ya camere parce que bazaki ba soifé ya pouvoir na mitema be. Na ba bino bandeko na ngai zana défaut mosusu mais kozana défaut ya mendicité te. Soki ozali mandia azaka toujours traître. Sikoyo namoni ndeko moko ase commentaire kuna na se na ebite so aza muluba to aza muluba te. Alobi pasteur pona nini muluba akoko kozala musala na Nzambe te. Mama tala ba vidéo na ngese leka na lobela yango mais na ko satisfaire yo mikolo na ko sala losusu pona lobela yo. Mama omoni exemple musu angwana ba faux pasteur ba yiko comprendre siko ke camere aza mutu na bisote. A pasteur a comprendre na retard te. Ba comprendre siko ke camere aza ya bisote. Ba bani ko sala siko yo bani na lukuta. Nzambe azolo ba boyi natinda ki mosali nanga aloba na bino déjà avant. Boyoka ki ete bongo siko ekomi baba ya nini? Balangi na bino lukuta Nzambe a reconnaître bino te. Siko bandeko na ngai ba pasteur oyo basala ki imposition de main et pas ya Chilombo boko benga bango nani ba vrai pasteur to ba faux parce que bango ba tie loboko mais siko yo makambo changer bango ba na ko bomaye ndeko na ngai bu tshai commentaire ko keno musika te. Au moni vraiment que vous avez affaire na ba faux pasteur. Alors bandeko camere alakisi bango lobi ngai na zaka nga Rwanda ba yebisaka bino boyoka te pourquoi ba sali film ba tindi ya wawa camere apesi ordre bino botindi nga film na Kinshasa ba mona penza ba obandi makate bandi bakinga za Rwanda. Alors bandeko na ngai toza ko tiaka mo eloko yango oyo camere azoba na Rwanda alakisi ke ye aza ndeko ya James Kabarebe
Donc, à l'action clairement, ils ont soulevé le bâti. Mais ce que baluba bokosuka wapi. Baluba bokosuka wapi. Bino boluba kinaye. Eh, kamere nzoko zalano muluba. Ndeko na na bino. Kamere n'a jamais dit que Tshilombo était son partenaire. Kamere aussi n'a jamais dit que Tshilombo était mon partenaire. Seulement baluba mutosa koluba yango. Il a dit que ba mandia ba soifé de pouvoir parce que vous voyez que Congolais a voté bo weni kozwa eloko ya muyibi to kana nuye Kamere. Wana Rwanda, wana Rwanda. Féliciter aussi la famille de la jeune mariée d'avoir donné à James une belle fille, belle, bien éduquée et qui a fait le bon étude. Mais les jours, c'est pour les mariés. Nous vous félicitons. Vous avez les félicitations du président Félix Tshisekedi. En même temps, il a protesté contre James. C'est-à-dire qu'on va James a invité Kamere, mais il n'a pas invité le président Tshisekedi. Donc ça va me créer des petits problèmes. On va régler ça à travers les dialogues intercongolais. Il n'y a pas de problème. Ma femme, je te dis qu'elle vienne parce que pour nous, le mariage, quand un parent marie sa fille ou son fils, c'est le jour le plus heureux pour un parent. Alors ma femme me dit, je vais l'inviter à applaudir aussi le panier là où il est. Nous avons conformément à la tradition Chi, puisque moi je suis Mouchi ici à côté, quand on va à un mariage, on donne toujours des vaches. Et donc nous avons décidé de donner 30 vaches. Renforcer les liens entre les Kivu et les Rwanda, la RDC et les Rwanda. Je voudrais dire aux Jérôme que quand les vaches là vont mettre les pas, je vais me donner chaque fois soit dîner, soit des veaux. C'est la tradition. J'aime chaque une fois, merci beaucoup. Bandeko na banzi baluba comme il a bino soni hein. Baluba je crois que comme il a bino peta soni. Bino baluba baluba ke Kamere aza soki nani, soki muluba, soki nyani. Balobi na bino ke non Kamere baza fayi mukona James. Ote sikoyo James a invité ndeko na ye alobi ya kotala mwana yo aza kobala. Et akekuna azo sala discours azo kobanga rien. Azo mona ke il est chez lui. Atinde libina ope na mboka na bino mona ke effectivement bo fingaranga boluba ki naza Rwandais effectivement botana musiko naza na pe Rwandais. Siko bino baluba béton akoloba siko nini ke Kamere kosi bandeko eza mwa pasi mais likambo te tozo kene malembe botala. Allô bandeko. Allô bandeko. Boyoki Vital Kamere nenga lobby. Alobi selon la tradition.
bomoni tradition na bango mwasi o bomoni wana ye wana mwana ya James Kabarebe so Kabarebere oyo ndeko Kamere na loboto ndeko oyo diable Kamere awuti n'invite ko répondre l'invitation wana mais bande ko nanga na kolakisa bino video oyo muluba penza azoloba kete il faut to boma Kamere to mone suste na kolakisa bino ngombe to tala ngoma biloko mike oyo Kamere abanda ko loba na bamboka na biso bande ko nanga bolanda. Accord de l'Emera, j'espère que pendant les élections, on va nous montrer cet accord. Mais moi, je vais vous montrer un exemplaire d'un accord signé de la main du président de votre parti politique, Etienne Tshisekedi, avec le Rwanda, déjà en novembre 98. Novembre 98. Nous avons beaucoup de cartouches, mon frère. Je vais vous sortir des cartouches de 1966. Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. On lui donne l'argent pour indemniser les victimes de la rébellion. Où est passé l'argent? Nous avons beaucoup de dossiers, donc soit. Bandeko, selon Kamere, Etienne Tshisekedi n'a jamais été un opposant, mais un voleur. Donc, Ndeko Muluba Azaka Mutute. Kamere, combien de fois critiqué Etienne Tshisekedi? Combien de fois? Mais pour la soifé, pour la mendicité, bozoko trahir tata na yo, bozoko trahir mokonzi oyo bino. Sikoyo ndeko nanga bozomo na biloko mike oyo Kamere abanda ko bimisa banda kala alobi toza même na ba dossier mususu ya 66 oyo ezolobake mutu na bino azaka ministre de l'Intérieur azaka ne muyibi alo bandeko Senatala bon oyo eza biloko na Kinshasa ndenge ba mobulu eza kuna lelo banki ba panzi yango bozomona ndenge ba panzi biloko nyonso. Ils ont donc endommagé partout. Ils ont détruit partout. Ils n'ont rien laissé. Ici, c'est l'OCPT, oui. SCPT. Vous voyez des climatiseurs. Même la banque, apparemment. Ici, nous sommes où? Ça, c'est la banque. Déjà, ici, nous sommes à la banque. Nous sommes à la banque. Vous voyez que il n'y a rien qui a été laissé ici. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des cartes bancaires. Ça, ce sont des cartes bancaires. Ici, on est à la banque. Même le coffre-fort a été forcé. Le coffre-fort a été forcé. Le coffre-fort a été forcé. Ça, ce sont des chèques. Tout a été détruit avec S. Donc, ces étudiants, il faudrait qu'on s'occupe d'eux. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La hiérarchie doit faire le constat. Le gouvernement congolais doit faire le constat parce que nulle part au monde, les Minervales, bon, déjà vous voyez partout, ça c'est retrait en francs congolais, retrait en dollars, retrait en francs congolais, retrait en dollars, la banque, même coffre-fort emporté. Nous Bandeko, oh, on bouti Kolanda. estimons qu'il y a eu l'argent qui est parti aussi, mon général. Oh, on bouti Là, c'est la Kolanda. BCDC. Eza biloko yeuti koleka lelo na Kinshasa trouble ezalaki kuna bana iniki baza kopanza biloko na ndenge osakana te nangi kolakisa bino mususu nde babeti étudiant
bandeko biloko na bomoni eza makambo euti oleka lelo na kini bana inikine batombokaki kotomboka batombokaki wana il semblerait que Tshilombo apesaki ordre babeta masasi babeti masasi yango na bomoni bapota bomoni batrace babale et wana nazo bamino et puis ko beta malelo inikini mobulu ela kuna yango na bapanzi banki wana ndenge ya kusakana te. Alors bandeko na ngai pouvoir ya Tshilombo FCC ayebiki aza présidenté peuple P ayebiki aza présidenté donc bandeko na ngai eza maatro. Alors siko bokolanda ndeko oyo ya muluba makambo nyonso oyo azoloba ndeko na ngai bofongola matoi boyoka yango bakomi ba dépasser baluba bakomi ba dépasser ndeko na ngai na bokebi nyonso. Papa Chimanga Mundele babomi ye akufi kuna na Nairobi. Yazali moto ya senya azali proche ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ba Rwanda ba cible ye parce que yenda azali ko kengela Félix na makambo nyonso po Félix abunga te. Lokola azu pouvoir Félix azu pouvoir abunga te atamba na nzela malamu asala la peuple congolais. Maintenant ba tous ba moni makambo ya azali mutu moko munene na pembeni ya Félix ba tous ya ba Rwanda ba bomi kuna na Nairobi. Papa Chimanga Mundele o bayebi azali susute azalaki membre ya CIA kuna na Amerique azali kofana na États-Unis tango Félix azu pouvoir ya yaki pembeni ya Félix pour encadrer Félix akota na buzoba te mais lelo oyo makamati ya babomi na batusi bacheli ya poison akufi na Nairobi kuna na Kenya. Vital Kamera yebi makambo wana bien. Vital Kamera zali ndoki ya Kongo na munga oyo makambo na yebi mina kwasa. Oyo boye bakate peuple congolais boye ba yango lelo. Vital Kamera zali Rwandais bobo sorate azali hutu Rwandais. Atongi ndako munene kuna na villa province ya Chagungu. Ya zali mwana Chagungu. Tata na ye mama na ye bazaba Rwandais. Bandeko na bazaba Rwandais tout le monde kuna mbora bango ce sont des Rwandais bandeko na ye. Tellement que bakonta na Congo siko bakomi ko utiliser bango pona koboma Congo na biso soki Congo le komi boye ezali pona Vital Kamerhe amema Félix kuna na bakoro secret diabolique satanique po bakangisa ye babungisa ye bayele asale na bango ba Rwandais oyo nyusu bakoloba andima basali ye ba science occultisme ya makasi ba bebisi esprit ya Félix makangi ye en otage asigné ba accord na ye nyonso secret ya diabolique satanique biso nyonso tokoti na kati mboka mobimbe koti na kati ya accord secret wana azana droit ya koloba te atoyibi mbongo atoyibi nini ye aza kotala kaka pamba bapesi ye bokonzi ya kindoki peuple congolais bolanda ngai mboka eza na danger nani wana amemaki Félix na makambo oyo ezali Vital Kamerhe bo panza video oyo c'est Vital Kamerhe boyebi kamemaka Félix bake na Nairobi bake kosala ba accord secret diabolique satanique ayebi yango malamu yende akotisi biso na makambo oyo akoti Félix na makambo oyo lelo oyo Congo ezali ekangami tozoyeba solution ezali te mpo na Félix akomi lokola zoba oyo ezali makambo ya lokuta te ezali ya solo boboma Vital Kamerhe basoda bobeta ye masasi ndenge bobeti Ruberwa na résidence na ye babombe bobeti bango Ruberwa bobeta Kamerhe Vital boboma Vital Kamerhe yende azali pion oyo ba Rwandais bazo jouer aza kola centrale aza kosangisa
Vital Kamerhe na sengi boboma ye alala ebebe na boka wana Kongo na Kinshasa pa azali bo atake boboma Vital ye nde azali base ya malere ya Kongo na ngoka oyo. Paul Kagame abengi ye alobi tokosali na makambo wana apesanga mpe ide ye abandi koloba ide nyonso ezali lokola babimisi bitumba balobi ke mosu tolinga bimisa bitumba mpona kobunda na Rwanda bakanga nano tout d'abord ba ex-phase nyonso bipai bazali na kati na baregion bipai bazali na babrigade na babrigade na babataillon na bakompagnie na bapeloton bakanga ba ex-phase bazali na danger. Paul Kagame atindi baluka bino bakanga bino ndenge basalaki bino na 1997 98 99 na entrée ya musée balokotaki bino bipai biso bakei koboma bino bakei kotiela kolamba biloko barwande balambi biloko basopi poison na kati bapesi bino bolia ba ex-phase ebele bakufa yango naza kosenga makambo yango elingi se repete lisusu na oyo maloba ngai nalobaki na denosaki yango etamboli mokili mobimba basali yango interprétation na français na anglais na kiallemand na kiportugais na kiitalien bainterprete maloba na ngai na kirwanda kinyarwanda bainterprete yango na bo bayebi lingala ekomeli Paul Kagame interprétation makambo nyonso wana batali yango. Paul Kagame azwi décision ekomi très dangereux secret na ye bibi libanda alobi bakanga ba ex-phase nyonso bipai bazali baluka bango bakanga ba ex-phase. Paul Kagame alobi boye bakanga ba ex-phase bokeba epe bozali na danger ezali permanent mpo na bino. Ex-phase keba bipai bozali na kati ya armée ya FARDC ezali infiltré atindi bagénéraux na ye Paul Kagame bakanga bino balukela bino babiti bakanga bino esika moko bokeba ba ex-phase bozali na danger mpo bayebi ke bino nde bokobundisa bokotelemela ye parce que ye nde arenversaki Mobutu abomaki bino aemiliaki bino. Maloba na ngai message na ngai na mokili mobimba eyokani na manto ya Paul Kagame lelo oyo areagir basoli na Vital Kamerhe oyo ezali pion na barwandais pion ya batusi na mboka na biso. Ce n'est pas un Congolais boboma ye boboma Vital Kamerhe boboma ye bobeta ye masasi boboma ye tozali na condition ya lelo mpo na Félix eza mpo na Kamerhe nde amemaka na Nairobi bakei kosala ye bamakambo ya mabe bameme susu na kati ya Kigali bakati ye bamasaka basali ye makambo ya mabe. Lelo Félix aza suna mayele te azosalela bapeple te mwana Etienne Tshisekedi akomi zoba boye tozokamwa orke baloki ye deja bazwi en otage basali ye bamakambo ya mabe mboka nyonso ekwei na kati na makambo wana. Donc Félix ateki Kongo mobimba ateki na biso bato aza koreagir te aza kosala eloko moko te. Yango message na ngai napesi bo assassiner bo abattre Vital Kamerhe dans l'immédiat boboma ye azali na malere soki tozali boye na Chilombo Félix boye akomi lokola zoba balatisi ye baesprit ya mabe ezali kokontrole ye aza na makasi te boboma Vital Kamerhe mobali ya Mida ye wana boboma ye boboma Kamerhe ye azali na base ya malere ya situation oyo toza nango sikoyo. Félix azosala eloko te Félix lokola baloki ye lokola aza susu normale te azokipe eloko moko te ye ezali Vital nazoloba bie boboma ye basoda na biso bafourmi rouge boboma Vital Kamerhe boboma ye akufa lokola bobomi bobeti masasi bobeti babombe na ndako ya Ruberwa azali Ruberwa depuis le 30 Ruberwa azali touché mortellement azali prêt ya liwa na bavaya komando na biso bafourmi rouge oyo bakotaki na ndako ya Vital bakotaki na ndako ya Azares Ruberwa basoda na yo bangomino bakengelaka ye bakufi ebele ye mpe aza touché akufa ta kokufa. Vital Kamerhe bolanda ye bosala ye ndenge moko botika ye te ye nde azali malere akotisi Félix na kati na baloge wana satanique
makambo oyo Félix azola beloko te tokosala nini Félix basi baloki ye bakonde bazokota bakoti bazongisaki bango bazongi lisusu bakoti lisusu depuis lelo na 4 heures bakotaki village wana bavillage ya congolais bakimi batondi basoda na minduki bakoti na furuturu bakoti na mboka na biso na territoire na biso yango na ye kofungula mayele ya basoda nyonso tosala quelque chose population congolais totelema tobunda na bango. Bandeko nayebi te mutu azoloba soki aza normal nayebi te message na ye soki aza koadresse yango na banani parce que nous sommes pris ensemble hein? Les Baluba et Chilombo ont choisi leur camp Kamere baza na kamoko bazo bunda bango na bango etali biso te siko yazolo baba boma Kamere bana mto boma ye alba bino mto la ndaka boseka na ndi azolo baba boma Kamere bana mto boma ye biso to yebi ke Fayulu mto ganyaki bango bazu pouvoir ki moyibi yango na nyoko la bango bas luka solution bango na bango atikala biso bakeleke biso to luka to boma Kamere biso boma Kamere te bino lo bayi kaza coach bino bayi Kamere aza muluba Kamere aza ya bino bo siko bana ba boma ye eza bino bo bande osali ba prière kuta ba bande ko ngai bolo bana ba ninga na bino ona ba s'abonner pa ngai te ba s'abonner vite fait ba pesa bino information mo ke Ruberwa azaki toucher na masasi est-ce que bino moninga lobela ki on ngalo bela ki on pourquoi parce que na ko pesa bino fausse information te na ko information mo ezangatina ba côté lié ba sale bo nyonso les avocat lukuta na messe recueillir ya mutra bango oya uto kufa wana Ruberwa zaikuna mais aza na atra trace mo ko de cité pas vendre que ça na bien bazibino kama biloko batumoko babana ko laso banini ba tieli bino alors ndeko soko mona ke information wana et pas imoto moko yo landaka des abonnés ce n'est plus la peine de sous ngai suna peso information yeba ke za malamu nazana be information mususu eza mawa pona Chilombo na ba conseiller na ye pona ba lubo wa uteki na kinda ba projet mais minute sili na ko lo bango sikote o na banze ozala 0231 yango na banze ozala na 0232 yango na lobi na bino ki ba oyo nanu ba s'abonner te ba sala noki ba s'abonner parce que ngazo tinda susu biloko pa batute soki yo oza abonner te moi ozwango pe ekozala te bandeko ezali mawa pona baluba ba bandi ko comprendre après une année mais et loko mo bazolo baté il fallait pas préciser que tozoka pouvoir ki moyibi yango wana bazo sala biso boye yango na peto komi boye ndeko nanga nzamba lingi vérité lo ba ke tozoka pouvoir ki moyibi bango ba mimi na Nairobi pour nani mais ba mimi na Nairobi parce que ça pouvoir ki moyibi pourquoi ba sali o nyuso bazo sala ye mais parce que ça pouvoir ki moyibi est-ce que Mobutu ba sala ye ndwana Laurent Désiré ba sala ye ndwana Kanambe est-ce que ba sala ye ndwana mais pourquoi on sala Chilombo parce que azu pouvoir ya ki moyibi ndeko nangai ezana baluba mo bana na Suisse vraiment batinanga ba parole moko vraiment menaçante nanga tuna lakisa elongi atatawana awa mais peut-être na lakisa na 0232 ce qui vraiment possibilité kozala bande ko babolingo en tout cas merci bino moto botu ko landangai mais oyo ayebi ndeko oyo auti ko lobasiko yo il faut ko téléphoner ye soko bomoni pa ya uti ko leka faut pe ko téléphoner na nini na chaîne wana pona ko yebisa ke no aleka lisusu aloba na baluba baboma Kamere mais atika ko tungisa biso parce que biso yebi ke Fayulu nde mokonzi mboka biso to yebi ndengo na ke Fayulu nde mutaganyaki alors soki babani ko nyoko la bino ndengo wana meza mawa ndeko nanga nazana batu ba uti na Kinshasa baketi na bureau ya Kamere bibandi koza mawa so boyoki bakamunike sukeli meza mawa donc soki balobi ke bakomisi Chilombo zoba mais akomi zoba pourquoi mais parce que azu pouvoir ki moyibi akiko sala bakor na satan akiko sala bakor na diable combien de fois na yebisa bino
Kamere, c'est pas un Congolais. Kamere, c'est un serpent 17. Comme malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Eza mawa bandeko. Ngana kanisa ki bandeko na biso baluba baza mayele. Mais en tout cas, lelo naza vraiment la regret mingi na bandeko na biso baluba que bazo comprendre rien. Alors bandeko nandimite ke balumuluba à cause de la Congolais. Parce que mutu aza Congolais. Makambo ezo le kaleo na mboka. Il faut aza contre yango. Lelo yo bandeko basi bazo bota na libanda ya hôpital parce que mbongo ezate bana mike bazo kena ba fête pa bato bazo lia bazo lokota mikuwa baza ko liaka bandeko nanga eza biloko ba prendre nga ba bi pasteur eza ya solo ko tshana ngo tembete so ngo tshana tembete ko tinlo ba preuve bandeko nazala ba vidéo muso auto tinla ngeza scandale mais so na tia ngo ka boba en tout cas zo problème kasi na YouTube moi na tiango ezate bandeko eza mawa. Est-ce que c'est une fierté d'être Muluba? Binomo Boluba, si vraiment c'est une fierté pour Moutazra Muluba.